ba village nyonso Mumagana, tu récupères. Na yebisi olobe ezalaki opesi mbwambwa abo Rwanda tui la mwisi ya sasa. Le verbe est le plus conjugué lobi na basoda rwandais na M23. Le verbe est fuir. Il ne peut se vivre. Tu récupères nyonso na minute oyo tous les mabele ata 1 cm était totikeli ba rebelle. Maso belé. Adachi moko loba les guerres deviennent faciles ceux qui ont déjà adversaire na. Il de fait ça vivre. Na minute adversaire na biso eza M23 te meza Rwanda. Na yebisi makambo eza ndongo. Il de fait ça vivre. Oyebi après ko annuler ba voyage na ye chef de l'état annuler voyage ya Malawi. Oh tozo sambe la deuxième mesure. Il faut révoquer ambassadeur ya Rwanda. Yabiso pe kuna Kabila banda tiaye. Ambassadeur wana Kabila banda tiaye na Rwanda 21 ans. Si afandi na Rwanda belé a super morphologie ya barwa. So le komi moula. Moulai. Ni de personne vivant. Maître ya dojo ya karaté ya kana mwana na na dojo. Mais moi na wana asentraîner raté na baele atika moi na simbeli ba téléphone ba élève ba bouleka ka mwana wana le alemba il de pesa viva wana papa Etienne nde mettre ya dojo ya karaté fati ya fanda kaka simbi ba téléphone wana ba o ya traîner te saka le alemba o tangu ba si saka entraînement na ndaku ba kata musu papa la saka mwana boye ba élève ba yeba exact fa kujengo aloba kango papa ou la qui s'habille politique diplomatie bombe la qui fatigue la minute au l'air est grave il faut qu'on bosse à tête François Beya transférer qui est déjà mardi na cour militaire yando François Beya lobby à Koloba batu nyonso ah ouais ça opération sous soit coup faillé mo nous major ensemble nous kangama ensemble information pas de bêtises. Il ne fait ça vivre. François Beyaboya Karamaye Moko. Tara Moutabanda Kolobate na ane mais na prison makala allo. Kolobaki Katumbi ba roulé ça aye. Basali réunion dans l'église et Sili. Même réunion au Kabila Salaki na Kashamata est-ce que Katumbi a Salaki? Balingeli est déjà bout. Il ne fait ça vivre. Kolobaki résultat ya réunion na bango wana ya Lubumbashi bo c'est la mois après 3 mois. Mwamba bapuke kabwani na sali lokola admettre na nganda dia après 3 mois ne bokoyoka ba résultat ndenge moko anniversaire na bango ya Kingakati esalaki 1 mois boyo kabwe kadozo mwamba akufi mama sifa kuna akufi kakuna kardinal akufi ya bango tokala ngo kaka Kabila mutu akufi te déjà babimisi mama ya liberté fatu Bakufa, bago tout bakufa na ekari ya M. Pe batu tout ba participer na anniversaire wa. Quel poison. Batu wana spécial na mwamba ya bampu. Il ne passe vivant. Dans la Pepe Ilunga, akufi na lutte mais babomi déjà arala. Babimi cette information déjà kufi. Pas de bêtises. Il dépasse FIFA. Il dépasse FIFA. Wana mama. Mambu maso belé. Adachi moko loba les guerres deviennent faciles ceux qui ont déjà adversaire na. Il dépasse la FIFA. Na minute adversaire na biso eza M23 te meza Rwanda. Na yebisi makambo eza ndongo. Il dépasse la FIFA. Oyebi après ko annuler ba voyage na ye chef de l'état annuler voyage ya Malawi. Annulé à Guinée, le chef de l'État a na des réunions. Il ne peut se vivre. À part réunion comme d'habitude, vendredi, c'est un conseil des ministres. Dans le cas qu'ils ont aussi là, tous les généraux, on a mis ça. Parce que ma preuve, il aussi qu'on a ma preuve moko tangible. Il ne peut se vivre. Na yebisa kibino, ndenge muzi aloba, quel côté et où t'es l'andé kozo.
Mais Kabila oya prétendant mwana na ye po azongisa guerre il faut Fati aya oya aza utata liena musete abunda po gelezo pe toza sika kozongisa ya ba village nyonso Mumagana to récupérer to récupérer na yebisi olobe ezalaki opesi mbwambwa abo Rwanda tui la mwisi ya sasa le verbe est le plus conjugué lobby na basoda rwandais na M23 le verbe est fuir il ne peut se vivre to récupérer nyonso na minute oyo tous les mabele ata 1 cm te totikeli ba rebelle or Kakame atindaki ba rebelle po bazwa ba preuve bakene nango na roi ba effacer kutu ba preuve plutôt parce que une fois bibembe ya basoda rwandais emonani ba blessé ba monani ba kozwa Rwanda aza impliqué hors état toza déjà la ba preuve nyonso il ne peut se vivre première mesure wana bazwaki c'est bon ya kokanga frontière na biso na Rwanda deuxième mesure ekobima lelo il ne peut se vivre parce que balobi réunion au chef de l'état zosala na ba généraux eza réunion oyo ba décision ekobima ya makasi oyo tozosambela deuxième mesure il faut révoquer ambassadeur ya Rwanda ya biso pe kuna Kabila banda tia ye ambassadeur wana Kabila banda tia ye na Rwanda 21 ans si afandi na Rwanda ebele azwi pe morphologie ya Rwandais so le komi mulai ni de personne vivant nazoyebisa ozana ya kosepela Kagame abosanaki adresse abulaki Kabila c'est Fati. Or Fati a même qui système autoblobaka système moko ya même atala no système de jeunes dengue kenda. Il ne peut se vivre. Papa Etienne Tshisekedi autobenga kaye système ya maître na dojo ya karaté. Il ne peut se vivre. Maître ya dojo ya karaté ya kana mwana na na dojo. Mais moi na wana asentraînera te na baele atikaka mwana simbeli ba téléphone ba élève babule kaka mwana wana le alemba il ne peut se vivre wana papa Etienne nde maître ya dojo ya karaté Fati afanda kaka simbi ba téléphone wana ba oya traînera te saka le alemba oh tangu basi saka entraînement na ndaku bakata musu papa la kisaka mwana boye ba élève bayeba fa kujengo alobaka ngo papa olakisa biso politique diplomatie bombelaki Fati be il ne peut se vivre yango ebimite lelo oyo grâce à politique ya Fati Beton asangisi Faulu na mwasi na ye basali déclaration na ekara 2 jours il ne peut se vivre moi ça Faulu lelo alobaka te alo abomba kolela lelo kolela ebi yoka kopasi ya 2018 abimisi yango lelo mobali na ngai bayibaki e pouvoir nanya yibaki yo toyebisi akende opesa conseil na Cameroun epai ya Paul Biya il ne peut se vivre nayebisi yo bato ebele bazobosana te ke changement de eza lobi colonel Edi Mukuna ya la police bakangi ye mukama oyebi eloko colonel wana bakangeli ye il ne peut se vivre colonel wana bosani période ya bule kaka période ya Kabila bakangi trafika ya drogue na aéroport avec 62 kilos trafika wana lobi anazaka na colonel na abuleke makambo sha yo il ne peut se vivre trafika bosani ke makambo sha boyebi na tango ya Kabila mutu tu libanais nyonso azalaki na général na il ne peut se vivre trafika abengi colonel azozwa ye te atindi leki na ye ekende koluka colonel wa oyo azanda osala nde asalaka colonel wana mpe amoni mbongo boye $30,000 aya boye bakangi na ye il ne peut se vivre ayobi bamasa kaka nde tosalaka babi nde tosalaka nini makambo eshara aza na anere azolela ebele mpe bazokanisa teke makambo echange bakosuka na bolo nalobaki la plupart ya bato oyo baoposa baobeta ntolo élection misusu élection wana bakoyokela ngo na radio na kupa moke na prison maka Fati président vers 85% appliqué likulu cri Fati toi. Allez, Fati toi. Allez, Fati toi. Information. Il ne peut se vivre. Ceux qui n'ont pas bakoyokela ngo na prison ya makala parce que na minute o l'air est grave
Il faut qu'on bosse à la François Beya, transféré qui est déjà mardi dans le cours militaire Yando. François Beya lobby à Koloba Batunyoso. Ah ouais, ça opération sous soit coup faillé moroté nous major ensemble nous kangama ça ensemble. Information, pas de bêtises. Il ne fait ça vivre. François Beya boya kangama yemoko. Tara mutabanda Koloba te na ane mais na prison makala allo. Alobi. Na biso makala ezaka na ba esprit mususu lobi saka na baba. Alobi. Même makambu alobi. Ko no nyoso boyo kango po soki fatia kangi ngolomo ya munene bokoloba o règlement de compte. Balobi procès wane kozala ndiye na public oui. Public. Mutu amande farole. Il ne peut sa vivre. Par ça dans quelle période? Toloba ki katumbi ba roulé esa aye. Basali réunion dans l'église et sili. Même réunion oyo Kabila salaki na Kashamata, est-ce que katumbi asalaki? Balingeli est déjà bout. Il est pas sa vivant. Toloba ki récité ya réunion na bango wana ya Lubumbashi bo c'est la moi après 3 mois. Mwamba bapuke kabwani na sali lokola admet na nganda dia. Lumbe. Il ne peut sa vivre. Après 3 mois, ne boko yoka ba résultat. Ndenge moko anniversaire na bango ya Kingakati esalaki 1 mois. Boyo kaboye kadozo mwamba akufi. Mama Sifa kuna akufi. Boyo kakuna kardinal akufi. Ya bango tokala yango kaka ko. Kabila mutu buka akufi te déjà babimisi. Mama ya liberté Fatou. Akufa bago tout bakufa na ekari ya 1 mois pe batu tout ba participer na anniversaire wana quel poison batu wana spécial na mwamba ya bampu il ne passe vivant dans la pepe ilunga akufi na luté mais babomie déjà arala babimisi information déjà kufa j'ai ma bé o tozobenga babomie na rala replay. Parce que bayebi déjà que oyo allié ya bampu combattant ça na yo kimia le président Félix asali magie moko te ka biloko ya Kabila wana mais abatu bazokamwa ndenge nini kaka biloko Kabila tikaki mais président azosala ba recette ezokoma ebele DG wana kaka oyo ya Kabila oyo bandai kosala 250 millions chaque année mais Fati na DG le même DG ya komi kosala 1,5 milliard na mois moko tala ni famille la bête là mon gars. Il ne peut pas vivre. Les mêmes DGI. Pour comprendre que wana eza carnaval ya bawewa bazosepela soutien ya baninga na bango oyo basungaki bafarde ntango yo ozonéglige wewa lobi valeur na ye ebimaki na est maire ya Lubumbashi Louis Kalombo wana oyo tosenga papa aselo alongola ye yango Fati azalaki sage aboyaki programme ya 55 territoire ebanda il faut kolongola na lubambuma nyonso ya mabe olongwa. Imaginez maire wana ya Lubumbashi bomonaki ye na fete ya katanga nde azoyambala na Kabila azoyebisa ye plan et récit na bengani bawewa na ville awa bawewa wana basungaka ebele tala eloko basali na este il ne peut pas vivre combattant za na yo kimia lelo ozomona Francine Muyumba oyo abima sénatrice na kota ya M23 il burundais il ne peut pas vivre une nationalité douteuse nde nalobaka réunion ya Katanga wana to bando benga ngo réunion ya ICND nationalité douteuse basangani pona babundisa bana mboka burundesi wana po a condamné M23 ya monye eloko akoloba attaqué aloba o président Félix solingi mambo wana esila o consulter Kabila nani yango promoteur akila ba M23 c'est Kabila
Dioka M23 la tango Kabila ti bafandaka kimia bakosa bino ke bafanda kimia po Kabila pour chasser bango Dioka basignaka accord chaque mois M23 bandai kozwa 3 millions de dollars donc Congo bando futa rebelle Fatia kati biloko wana nyo yango moni babimi je m'appelle Kolanda bino na 3 millions wana mbongwe bando longwa eke na Rwanda pesi ba M20 yango bafanda kimia kana zamba bato ya Kabila babio moi ndeto chassa ba M23 ba okosa njoka bafutaka M20 bakenda plus loin M23 posa bango comme ça biso parti politique est-ce que oyebi ke na minute oyo so ke na liste ba parti politique M23 za na kati est-ce que il est pas ça viva parti M23 neza M23 c'est Rwanda automatiquement Rwanda ça na parti politique non so wana kati je m'appelle mais Rwanda bandai ko imposer Kabila parti wana chaque fois na élection il fait du sabbat de sénateur na ba député pour ngana sala na contrôle na yeba ka wezo le kana Sénat biloko wana ba tebe ba jango te il est pas ça vivre et belé ya ba sénateur wana baza na compte ya M20 yango moni na mboso alobaki ba honorable Bobi Manaza timboso alobaki yango bato bakaiso ya papa mukolo apelobisi eboye njoka ki mukolo te ayebi makambo ndenge esalamaka il est pas ça vivre yo mona honorable na feste mboso azomona na misu mine mutu alati shanya masasi na de grenade na poche merci.